Oui, maman, en tout cas, oyo clé ya moto yango wana ndenge osengaki moto na yo. Oyo ezali na kati awa ba clé moto eza na kati soki moto ebebi ube eloko moko ndenge wana pona kobongisa ezali ya yo. Donc voilà. Trésor, va pianga sac na ngamu shashino. Partir ya moto eza. Beta show parle. Ouais, donc wana makambo obombi yango penza bien. Oyo ba clé, hein, soki neti moto ba bongisaka pine tout ça. Oyo ndeza siko oyo clé pona ko démarrer ya moto. Donc yo ko bomba moko, opesi muta moto moko. Shadrack. Aspezo ya kaka. Si comme ça bozo kende tout ça. Mama oyo facture eza na kombo ya Shadrack. Facture ya moto eza na kombo ya Shadrack. Donc wana okobomba facture de la sombaki moto ba clé pe yango wana ezali. Donc voilà, tokomonana pona makambo ya boutique et puis na pona makambo ya ndako kobolongwa kuna. Awa lelo zwi moto tokopesa pe mwa mbongo moko osomba ta mwa biloko ya kolia. Osalela bango mwa biloko ya kolia. Timbolingo kitaka moto te. Bilambo esali bien mezangi kaka sapato timba. Foto sombelo ba biloko. Obima lo wa Shadrack azo sape koleka bino. Olala ki omelaji azoka bien te azobela kaka okende hôpital comme ça yo po ozonga hôpital. Bon, en tout cas merci na bato nyonso bolandi. Lelo ezaki remise à moto ya mama to sepeli makasi na nyonso bo contribuer ou bozo continuer. Mama za mama na biso nyonso. Donc kindeko ezaka te bobota mana mutu mais oyo ya tuti sami ayibi ndinga ko sunga. Donc osunga mutu nde to sambela ko mondo zo sambela bato bazana ba prison, zo sambela bato bazana ba hôpital omona no bango te mais zo sambelela bango. Zo sambelela pe ba musuke non nzambe épargner bango na ba accident omoni no pe bango te zo sambelela pe emsu mikili muso sambeli Congo sambeli ni donc ba prière ndenge wana ezaka efficace ndenge pe ko kaba ya mutu emsu omona te o comprendre ka omoni histoire donc ezalaka vraiment na efficacité makasi. Donc lelo mama sepeli esengo etondi na motema ninga loba na bino nyonso apamboli bino nyonso asepeli na bino makambo sali pona nga en tout cas ezo continuer. Donc batu nyonso to tinda ba coordonnées to kopesa ba coordonnées poto salela mama boutique to salela isusu mama azwa nanda kunaye. Donc mama osenga kaka merci na Yuyu Mutumosi hein. Yuyu Mutumosi ye pazawana batu bazo sangisa bambongo pe pa na yaza na France après ba kotinda ngo comme ça toye bandenge nini kesangana tout ça hein. Na lobi en tout cas papa mama Yuyu Mutumosi. Oui maman, en tout cas oyo clé ya moto yango wana ndenge osengaki moto na yo. Oyo ezali na kati awa ba clé moto eza na kati soki moto ebebi ube eloko moko ndenge wana pona kobongisa ezali ya yo. Donc voilà. Trésor, va pianga sac na ngamu shashino. Partir ya moto eza. Beta show parle. Ouais, donc wana makambo obombi yango penza bien. Oyo ba clé, hein, soki neti moto ba bongisaka pine tout ça. Oyo ndeza siko oyo clé pona ko démarrer ya moto. Donc yo ko bomba moko, opesi muta moto moko. Shadrack. Aspezo ya kaka. Si comme ça bozo kende tout ça. Mama oyo facture eza na kombo ya Shadrack. Facture ya moto eza na kombo ya Shadrack. Donc wana okobomba facture de la sombaki moto ba clé pe yango wana ezali. Donc voilà, tokomonana pona makambo ya boutique
et puis na pona makambo ya ndako po bolongwa kuna awa lelo zwi moto tokopesa mpe mwa mbongo moko osomba ata mwa biloko ya kolia osalela bango mwa biloko ya kolia timbolingo kitaka moto te bilambo esali o bien mezangi kaka sapato timba fo tosomba elo babiloko obima lowa shadrack azosape koleka bino olalaki omelaji azoka bien te azobela kaka okende hôpital comme ça yo po ozonga hôpital. Bon, en tout cas, merci na bato nyonso bolandi. Lelo ezaki remise à moto ya mama to sepeli makasi na nyonso bo contribuer ou bozo continuer. Mama za mama na biso nyonso. Donc kindeko ezaka te bobota mana mutu mais oya tuti sami ayibi ndinga ko sunga. Donc osunga mutu nde to sambela ko mondo zo sambela bato bazana ba prison, zo sambela bato bazana ba hôpital o mona no bango te, mais zo sambelela bango. Ozo sambelela pe ba musuke no nzambe épargner bango na ba accident omoni no pe bango te ozo sambelela pe musu mikili musu sambeli Congo sambeli ni donc ba prière ndenge wana ezaka efficace ndenge pe kokaba ya mutu musu omona te o comprendre ka omoni histoire donc ezalaka vraiment na efficacité makasi. Donc lelo mama sepeli esengo etondi na motema ninga loba na bino nyonso apamboli bino nyonso asepeli na bino makambo sali ponanga en tout cas ezo continuer. Donc bato nyonso totinda ba coordonnées tokopesa ba coordonnées po to salela mama boutique to salela isusu mama azwa nanda kuna ye. Donc mama osenga kaka merci na Yuyu Mutumosi hein Yuyu Mutumosi ye paza wana bato bazo sangisa bambongo pe pa na yaza na France après ba kotinda ngo comme ça to ye bandenge nini kesangana tout ça hein nalobi en tout cas papa Mama Yuyu Mutumosi